Yaya, j'ai toujours dit, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes, Yaya. Soki li kambuna no monate, kolobate ke zalakate, kolobate ke salamate, ya salaka attention, bino batu oyo bandeko na bino ba voyager. To mona yango ebele, ndeko musu a voyager akenda mbandaka, akenda na ebuti, akenda poto, akenda wapi, amona nakate. Jour mo bana ndeko na mna eko bima. Est-ce que ndeko wana na mutana bomoy? Il y a des solos et pesinga short de poule, pesinga passe, pesinga mutu danga esui à sakanate to ke ibongo na mboka Angola, précisément na Luanda yaya. Moi na mobile na kombo ya João ezalani João akenda Portugal yaya, akenda Portugal 20 ans après João ayeko zonga et pas na bango na Luanda régie ayeko zonga et pas na bango na Luanda nzokande João asi akufa na Portugal, azongi ba bango pe après 20 ans na Luanda, ba yambiye, ba pesie pe cottage, ba boeri na sima ovanda, aibe kosala 2 mois et bongo azonga, avanda kape wana. Yaya, ba lambela kaye, aliaka ba bimaka nzoka João asi akufa na Portugal. Yaya, 19 ans passés, asi akufa. Bah y'a pas qui n'est que mutu afanda kanaye moi la bongo João azar déjà mutu ya kufa somo ya ngoli soto kobete la yo lelo awa mbote na bino bande ko balandi ya radio Loko télévision bisika news tout bozwami merci la confiance pe fidélité vous allez continuer ko pesa programme oyo radio Lokole masolo et pas wapi chaque fois to kutalaka pona ko solo la makambu oyo zali koleka na communauté na biso africaine mingi ya biso batu oyo tolobaka lingala ngai komona ngai fiston pelende tata ya sedek ya soki mbali boso mona biso. Soki mbali boso tala émission oyaya to senga karayo o s'abonner. Soki o s'abonner ko bosa na te ko fina cloche à notification pour na orataka ba programme na biso ata soki mukete ya kaka na YouTube. OK na deuxième chaîne na biso. Obeti Afrique Masolo TV. Afrique Masolo TV okomona photo la ngai bima wana et puis o s'abonner soki o silisi mbala moko na TikTok. Je vous ai toujours dit bandeko TikTok ba tu ebele ba baby saki TikTok. Bah comment il y a bah impudicité mais si qu'il y a insanité dans TikTok quand c'est un radio Lokole à côté de TikTok nous vous informons en temps réel na 5 minutes de 5 à 7 minutes d'information générale na TikTok TikTok au wapi alors bon s'abonner payer na TikTok au beti fiston pelende au s'abonner vous rappelez-vous bande ko surtout oyo bah la YouTube tout de la rappeler TikTok bande ko TikTok tu as écouter la paix na YouTube pour na to sola ba de ko YouTube on s'abonner na TikTok kele ko s'abonner pe na YouTube on s'abonner na YouTube kele ko s'abonner pe na TikTok voilà ya na ko beti la blo solo o salami na Angola de ko benga na Angola papa fisto makambo eleki na Angola ya somo makambo il faut ka radio Lokole ko intervenir makambo ne abi papa fisto somo mutu apesi solo cousine propre ya João. Nzoka pa ya meso joie maman na papa ya João mbote na bino alors vaut mieux tard que jamais à ta 20 ans passés mais ainsi de comme les bino nous compatissons avec la famille mais on vient quand même apporter nos condoléances on vient présenter nos condoléances les plus sincères à la famille de João. Qu'est-ce qui s'est passé? Famille en João batali pena ba richité ba pauvreté ba ndengo wana kaka ndenge boyebi yango bangolais mingi en fait João batali ba congolais ba ko bangolais la saka bino mbokolo ko bangola ba Congo Brazza ba Congo Kinshasa kaka eloko moko yaya eloko moko mais la kabora pourquoi est-ce que bangolais ba bengala ba congolais na Angola to saka eloko moko royaume Congo yaya Royaume Congo, toko bunda te, tala makambo esalami na Namibie, Zimbabwe, na Zambie, je crois. Okoyi ko voyager kaka na carte d'identité pambo voyager. Il y a pas passeport, c'est pour nous contrôler. Mundela ta passeport pour contrôler. On doit bannir makambo wana. Les Africains doivent être libres chez eux en Afrique. Est-ce qu'on commis? C'est là nga bachem et puis partager.
Kaka ba portugais to bangolais ndenge ba kendaka Portugal facilement boyebi yango kendaka Portugal facilement bikolo doki bangolais ba kendaka Portugal facilement vous avez visa à Portugal facile hein? Facilement à Portugal facilement à Brésil hein? Je crois non c'est ça non na États-Unis peut avoir air mais balingami au de Portugal pour la langue bango et bunga to le portugais. Alors João azalaki na muninga na yemoko Félix muninga wana azaka na Portugal Félix. Quand non, en tout cas, Félix, na kokisi mbongo déjà, na niko ya Portugal, na ya kuluka vida na kuna. Oh, non, pas de souci, yaka. Non, j'ai pas visa, kaka nenge za la kana. Bref, João a jupe avion, excusez-moi, a quitté bongo na Portugal. Na Portugal, mboka ya Roger Mpumpa, hein, maman. Roger Mpumpa. Mbote na yo siko zayi na Portugal, Roger Mpumpa. A quitté na Portugal. Mouninga na Félix peut à juillet. Alors, voilà, je profite pour la représenter Maï Kitoko ya radio le collé à Moya. O melaka Maï nini so ya radio le collé te ya. Hein. Mbotena yo kulutu. Ya wayambo, l'os de la vie hein. Voilà. Là, je peux aller à radio le collé. Hein. João a quitté na Portugal. Na Lisbonne, na Lisbonne, non? A Kitiwana, ba juillet, et puis à Mninga na Félix. A Kena et Nandaku. Je profite de l'occasion pour s'appeler Jiango, J à Radio le collé Angoyo. Et ça va couleur rebelle, hein? Et sur l'équipe fitness, on a sport, benga, rosa J Oyo. Tu peux avoir boutique partout, pour moi, on va avoir J Oyo à Radio le collé. Voilà, qui est dans le Tango ba João. Et pas Félix Mninga na ye, ba kei pe nanda ko ba niko fanda kuna. Félix a 8 ans ko la kisa João. Ndenge vie na Kalibanda, au monde a via Libanda, au comme na poto, il faut bosser, kaka ndengo abi justement, na ye a wana poto pour na bosser, abi oui, il faut bosser makasi pour gagner vie na yo. Pour gagner vie. Et au sala mandengo wana. Tango basali 6 mois. 6 mois moko boye. Alors, camarade ya João Félix, ouais, mbakiye na Portugal, na Lisbonne, a eu coopération moko na Angleterre, na Manchester. Ba Congolais tu à Manchester mbote na bino. Akei, qu'est-ce qu'il fait? Atikeli João et si kabane ko vendre un appartement wana. Ezaki appartement ya chambre moko na salon. Le quoi la genre ça qui peut musala parce que portugais a bien mot déjà, il y a le bagana portugais, il y a pas de souci. Atikeli wana. Akei, il y a eu un temps ba perda qui un peu moi communication comme à marcher ba sim oyo conso ba perdre de communication. Alors, yepé parce que ma voisin ba que Félix a dit que Fanda wana de connaît qui João Carandé ça la kana ba perda kaka ndebo bi na mboka libana ndeza la ka ki para makambu ya batute mutuna mutu makambu na bo mona la que voisin na ngai wana voisin wana mais mutu makambu na yi et ko sala ke ba umeli ba mona na ka souté presque ba né leki ata ba 2 ans ba 3 ans ba so mona souté et l'équipe na ki entre-temps, João tango ayaki na Portugal, ba banda iko so na famille. Bazo benga na ba so na famille, na maman na bango, na papa, na baleki kaka ndenge zalaka ba so laka. Il y a eu un temps, donc c'était juste une année après ko kende ya João na Portugal, il avait coupé contact na famille. Famille ba benga João, donc à chaque numéro zo le katé. Donc, moi, on contacté peut exalter. Donc, on appelle camarade de João Félix, oh, peut faire la quartier, presque ma côté, mon baye balaki. Donc, on a pas chaque numéro, le qui na Portugal, à quel aille Angleterre. Donc, on a perdu, mais bien la épée sous exalté. Bon, par exemple, il y a problème, on a bien la poto. Pour ceux qui ni Kambou, ma combien gabiso kaka. Le qu'on a bien c'est que les Kambou exalté. Ça la gardé ou n'est-ce pas? Attends, monsieur de voir Libanda boy. Pour ça, ma camarade de Belé. Bozo ben en la binoté. To ben en la tête, ça veut dire que tout ça bien. Pour ceux qui li Kambou, beaucoup ben en la moutete na sur du Kambou. Moutete na sur du Kambou sangani. Mais ceux qu'on n'appelle pas, ça veut dire que tout le monde va bien. Famille peut jouer en haut na cadre wana. Yaya eleki 20 ans s'il vous plaît. Du solo autobetelio c'est là qu'il a 2000 combien? Pour ça, en 2025 ans, après ça, à 20 ans, il faut combien? En 2005, hein?
ça en 2005. Donc juin akendaka Portugal en 2005. Quand en 2025 oh ya na mois d'octobre. Toi tu es au mois de toi en septembre oh so le 15 oyo. Ayaki na septembre avant septembre d'année. Août. Voilà, ayaki na août. Les 2 août, les jours et ça jour oyo guerre bandaka na est. Bon, les 2 août, n'est-ce pas? Les 2 août, voilà. Juin, tanaka pendant 20 ans et l'équipe a été belé à Bengakate et le gomo côté, alinga ça la surprise. Moi je me rappelle encore, bah dit que ça la surprise. N'est-ce d'ailleurs qu'on a na quartier salon on a limité côté moko boy. Tonton moko boy ya moko ba kenda potoka la France à où bah peut-être il y avait 30 ans. 30 ans aya kate avec la famille na été famille lobe lemba ba la nouvelle na été jour moka na butu nzoka gafa na bango ya sa yaka déjà akena matadi a dédouané yaya 10 têtes à car ba man 10 man 4 combi na 10 voitures a dédouané yango ba monaka na butu ka ba mitu ke na veni ka bezo ya nani wana bata yana bango ye ok ndaya ya ina makambo suka ba famille africaine pe alors suka nango famille kaka akena 30 ans aina ba man ba moteur bloque belé ba liayi famille africaine oyo angaye zara passe ba liayi kufa bon ouais ça dit solo mstobe tango un jour Jean pas kenda Portugal a umela telaka bala 2005 siko ayo ya siko awa na ba 2025 oyo papa Mama Bandeko était bourré de joie. Asali bango surprise à quitter l'aéroport à Luanda, à Zoua, à yébe ma valise, ma kambutu, donc nama katuku bianza, à yébi pa na bango n'est-ce pas, à Zoua pe taxi, à yati nandaku. Kokoko nani atala boy, mama na bango a gangi baïdek, donc enin quartier ningani, jouant waye après 20 ans que na Portugal. Aïe pe le rôle de Jikayaka. Donc, na réservation hôtel, te okofana na hôtel te. Okofana na hôtel te. João, mamane okofana na São Paulo. Ça comment quartier de Kimingai. So São Paulo ça na Portugal n'est-ce pas? Quartier comment Kiminga quartier on appelle comme à Portugal bah les gros sont comme ça comment ça à Portugal est-ce que là comment on a pas bien Michel et Bungi y a pas de souci la régime ne m'a pas remis ça même azongi pas na bango ba mité on va en hôtel T mais ndako na Simona et ça tout propre dans wa pa papa donc ba ménager na butu on mettra comme qui ma solo ba là presque pas sur mon petit voyage ba beta ma solo presque titongo ba ménager kuna ba bino ça va yezo avant de rakula ndako ango atunga parce que ba joueur ba pas pauvreté peut-être normal hein ba boyé on a simeza na ba douche na quatre na douche na deux chambres salon en fait c'est chambre salon bien équipé car on est dans la cabane ce que joueur ba tie voilà papa ndenge na yebo na yeko sala 2 mois a wana bino vanda na mona bilo kala ibongo na zongo na ngai talaka 20 ans bana kinda ba beta masolo a Portugal ba sala nyonso tu oh na de bonisi ko muninga na opito ka songa na été Félix habité Félix on a komaka 6 mois kaka boye Félix akendaka na ye Angleterre na Manchester kuna mais j'ai aussi perdu contact avec lui et tout ça on a rappelé juste de bon contact mais je suis toujours dans la Kingawana, il a salarié 5 ans et puis il a longwa, ça va. Ah, c'est bon, bon, ça va, c'est pas un problème. L'essentiel que moi, à Bungaki, à Monani. Joan Bandi Govanda Pana Bango. Bakenda rappel, à PCP Mbongo, le provision Kakanenge Jikazalaka. Joan pris la carte, Joan Ayedo, normal yaya. Mounina na Félix. Ouais, que naka Portugal a oume ba oume la pa mona raté et ça dit que Félix P alingaki aya na Luanda mais il dit non ça va na banda quand même na Portugal parce que billet à Félix c'est là qui a Portugal donc Manchester Portugal Luanda abino na ko na Portugal na sala moi 1 semaine 2 semaines na Portugal na batanga pe à Portugal et puis na kenenanga na Luanda. Yaya lokola babungana
na Joao Félix, référence ça quand même. Pour attiquer la Ndaku, n'est-ce pas? Félix a joué avion à Kitina, Lisbonne, na Portugal. Mbalamoko a joué chambre d'hôtel na yeka aneza la kana a bengi kema numéro ma c'est le karaté a bina kende kuna na ndako to bane ko vanda. A kena ndako boye a moni appartement a beta boye oh mutazate ba tu musu ba si ba kota kuna oh ba tu musu ba kota oh mais est-ce que mutone ko vanda awa kala ba voisin en fait mut oyo atika ndako oyo ba ça nota bien en tout cas to éviter mais biso il paraît à genre ça ici biso qui quatrième personne a joué appartement au quatrième mais muto ya umela eza voisine oya yo tout le monde na pour le ndeko nanga voici kinganya sana ça wana oui bien on a baki de bande ki banda kwamboka libanda to luka na raté voisin goza mboka libanda c'est compliqué c'est pas comme la Kinshasa en Afrique voisin na yoto voisin à cause à la fête so ka bengi yoto okende te fête vous c'est bien wo chama mutu matanga mboka libanda ya makabuya boza awanda voisin na yoto na matanga wana to voisin okende pete ozana matanga aroya pete aleki na keido so ka yesaka doki nzambe ka to quel niveau ya considération beaucoup ça appelle la problème à tanda quoi pas au kabula peut-être obenga ngambila soka pa lingi obenga ngambila soki bo ali ko déranger marquer le côté alors Félix a vu quand même temps ya ko beta Rose ba pe que voisine ngo jou wana akendaka musalate abeti bo etal oh Félix ba solo lipo comment tu vas boye boni comment tu vas? Tu vas bien? Et ça va solo, entre paix en tout cas. Félix, nos condoléances, boy. Condoléances, comment ça? Condoléances, non. Moi je suis maintenant en Angleterre, parce que là, il y a Luanda, pas la Sud-Afrique, mais je suis passé par mon affaire, Joao. Ça fait longtemps, plus de 20 ans, on a shooté, console, t'as la rapporté ma jeune, maintenant on a grandi comme ma papa, car on est sur la canne, de quel frère tu parles? Ton frère là, donc, toi tu n'es pas au courant, qu'est-ce qui se passe? Mais Moutane, qu'on fait à frère na Yohana, on n'a pas compris, tout le monde a la police à y est, en fait, immeuble et comment il faut dégager au dehors. Odeur moko be malamu te mais odeur elu ko ndako oyo ba benga police ayaka abuka ndaka fungola ba kuta mutu akufa kuna déjà pola akoma pas que se décomposer ya ba kande se belé ba te belé ba kufa ndeko na bandako ba ko se décomposer mais ngala bitu na ebité bino fanda ka yo mote bino plan muklo pe da compliqué ya au fait, il y a un problème. Au fait, il y a un maladie, ma bébé peut go police ayaka a fungola kuta muto se décomposer consort ba benga biso ba voisin est-ce que ba muto bien mais ndeko na yo au voyageur au je sais que n'a plutôt batté il y a tatika la kawana do 6 mois après donc justement donc asalaka parce quelque temps donc ndenga yaka 6 mois après, Félix Akendaki, Manchester, après 6 mois, on ne sait pas. Après qu'il crise, après maladie, arrêt du corps, on ne sait pas. On ne sait pas. Vous voyez bien, moi, ségrégation et les gens raté, ça l'a partout, et surtout à noir, Moutoumou, à Koufi, et Paponalité, et Mara, mort naturelle, et puis famille exaté. Famille exaté. Bakoundaye quand même. Bakoundaye, c'est ainsi que Félix, à Kenda na commune, et c'est comme ça qu'il a se renseigner, qu'on se baby,
et le retourna mundé na ordinateur n'est-ce pas, même en Afrique du Sud ba landé ah moutanté la fois qui na mort naturelle na neboye bon voilà ba kunda qui est na cimetière Songolo numéro nango tous les détails abi c'est pas possible. Juan Wakoufa ba 15 ans ba 17 ans 20 ans passé. Oh Seigneur, 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 Seigneur. Félix, il a quand même insisté, bah kende na ye na cimetière et sika oyo, bah kundande konaye, akenda amona, bon, oyo mburamatana kundaka, bon, kumona, oui, bah te nango, bah kombo parce que l'identité zalaki, joie, concevoir. Photo pas kangi, car des la va filmer, ça va. Et puis c'est ce qu'on passe, et puis est motivé. Et puis si est passé, est motivé, tout. Bon, il savait pas, ce qu'a coûté qu'il a Félix, toi, ce qui est formation, a gagné la famille, nini. Et puis si est passé à Lembi, Félix, qui devait faire 1 semaine ou 2 semaines, na Portugal, mais il était obligé à s'alléger à 3 jours et puis à jouer avion à Komibongo na Luanda. Tant que Félix a commis na Luanda, accueilli par na bango et consort, boye. Ah, Félix il paye, boy, bah c'est pas libo. Il y a alors faire la parole, alors faire la seconde hôtel. Ah, mais yo umeli yo quand même okenda libosa muninga na yo muninga na wala para ba Félix muninga utaya Joan utaya awa asala basadaka para bango asepesa ta quartier et puis Joan asabi boyo kana bo kutana awa tonne na bio Joan asa déjà awa oui Joan biso kutokele kutu pa Joan kutokele pa kopesa yembote to tuna kende ni basango na yo abai no uzana na Angleterre Joan oh ça va. Il sait maîtriser. Na vie ma comme ça maîtrise. Ba ko so le kamuboye ozape na maîtrise. O se maîtriser na nous otala e okende na oti wapi. Ndenge ya se maîtrisaki. Bon ça va. Demain je vais aller voir mes parents. Il y a un jour tu ba ndenge to sala. Lobi nango c'est ainsi que Félix va s'amener à Keipa ba Joao à côté kuna papa Félix ça y est bot bino bana oyo bokenda botika ba parents ça se passe en portugais n'est-ce pas botika ba leki boka na muninga na ba hôtel biso ne muninga ça yaki déjà ça fait 1 mois yo suko ko ya bondi ba donc ba pesi ku ta Félix ta alobate ba on do bakaka ye pa oki ba ça bondi bo sabi muninga na utu azala sima kuna ndaku na ye asala ndaku na ye kuna sima kuna ngomo na ye muninga na ngo wapi okasi Joan abi papa nga na ye awa na ye ko yesa bino makambo nga na moni kuna na Portugal na yebite Joan ni obli bozolo parce que na yepe na ndaku kuna ba mama ba papa ese wa bisinga Joan asa awa kutu Joan ya ki asali basadaka apesa même oui muninga na asala ndaku sima papa la kenda ki na Portugal parce qu'il préfère avant la na Luanda dans le Canada Portugal moi 2 semaines pour tout le monde appelle un joueur Kala 17 ans passé donc il biso na porte de osala donc et quoi ça bon na té donc bobenga na répéter mais na ba libéro to bungisa mais so di kambo za to komona ngota na Facebook bon en tout cas na ba gité na koma na sika référence on a tikela ka yendaku na koma kuna ba singa no il paraît à Kufaka mort subite abanda ko se décomposer kaka ndenge na bete de binwana mburamatala yaki e konso bazo bakunda nesika moka bi papa ngamlo lo bawana munde ko na wasana azana ndaku na yeku na sima abe papa yango yo alaxi bango video esika bakunda nani ko mona Joan yango yo abisa c'est n'importe quoi bilo bana mikolo tokei il ne pouvait pas croire ça. Babaluki na sima. Babeti koko mto afungola te. Na isa mnonda kuwana oya zo sana douche na kaka koko mto afungola te. Ba fungoli porte. Ba modi ke ba ke Joan a chocolat. Et constatant ba koti ba ngonyo surtout papa na mama na sœur na ngoma koti na ye Félix ba koti boye
Et ça dit que joie on peut assez ko sokola. Aïe aïe aïe. Oui, ma solo mususu mettre ya. So ba mettre le solo, o ka te lo kwa maseki. Lo kwa na salamate, lo kwa film, lo kwa la fiction, nzoka ba kambia solo. Nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Ce que l'on a dans le monde, on dirait le kuta, on dirait nini, pour les salami la famille à Batumoussous. Kaka, ce que salami la famille na yo, on comprend que nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Et puis que Jean Siko, à son bima la douche, à kangi soumain. Baba te chenete ya mukie, yangeza ya munene boy. Ya mukie. Tanga bimi ka boye, abimi siko na douche. Fara ba wesu azaisiko na akanga yesueme awa. Mbalamoko Félix abengie. João akamwe. João peut siko atali bango. Azaka toma 2 mètres bobo. João abaluki à côté du sous na douche. Ya ba landai na douche. Afunga douche boy. Tala mutseki, tala kumamba. Mutu azate. Ekenda ma blandine. Félix a vu, papa, moi, je vais Sabino. Là, c'est bien que Jean Azaya Koufa. Et puis, à Koufa, les lotés, 19 ans passés déjà. Tom Bounaï Yangoy, parce que Kundaye. Mundela Kosakate, Bazoy Bembena, Nzoto, Nenarati, Andako, Bandeko s'est décomposé. Et il histoire ça en Angola. Jean Aya, donc, depuis 2005, à Outekoya, Luandaka. Awa. Na mwani, na septembre, na août, de 2 août, aya kila 2 août. Afin di août mobimba wana, septembre. Na septembre ou. Avant d'arana bango, alia kana bango, mutu normal, azupe bachera quartier kanadez la kadok, bachera quartier azuzido. Mutu normal, ntoka akufa. 19 ans passés. Bino batu bananaka na poto, jika moka ye. Jika ye, jika revena pas alaka. Siko yo mutu ndeko na muna kenda poto banakala. Akenda Angola, akenda Mbandaka, akenda Kipush. Ndeko boka benga bisu na Bunia. Bandeko ya Bunia, mbote na bino. Ndeko ya Bunia, comment sunana? Ndeko na Bunia. Nzoka radio le koleti na Bunia. Bandeko ya Bunia. Nous sommes de cœur avec vous. Merci. Tina Bunia. Nous compatissons avec nos frères à Est. Ndeko na kena voyage, akenda Kisangani, nete bandeko akala ono ba papa kala batikela bakote ba mabaya na Kisangani, so koti kuna bato, ba soki mongwa so ba boblo liputa kangi ba papa be batikela na Kisangani, na yebite basa Kisangani bataka ndenge nini. Mutagena voyage, akenda so babiloko azonga sute. Na Kongo basala matanga belende ngona. Oh bato bonga baluki na mutakufa na ete. Musuba kenda akufa me azonga. Siko yala bino bandaka na poto, bandaka na Angola, bandaka na Mbandaka, bandaka na voyage, abenga kabinoti. Est-ce que jour oya kozonga? Ekozala ye to ekozala elilingi na ye revenant. Wala lisolo oyo esalami na Rwanda. Epesenga chair de poulet ya. Siko tala. Na lobi awa teke no, bandeko nyonso bakenda voyage, ba mona na kate, ba wumela eke ba monyo sotunde, basa ba révélateur to betika le solo ya João, oyo ba pesi biso. Po biso betaka masolo kaka nde ba pesi biso. Soko ngutanga kombo, soki ba boyi, totanga kombo te, biso to fonctionnaka ndengo wana. Le solo ya João yango. Et puis faire des poules de, et ça amène Angola. Bon, batango bazongaka. Oye, eza esprit mabe. Kuna sika kendaki ba nyokoliye. To ndenge nini. Amuzati to yambaka amuzati awa Bernard. Bernard lobaka nini. Est-ce que ndenge João abima ki ndengo wana? Bamona kiye. Soki bataka ye gilet, tchwa. Alengo tikala. Angoso na sude. Siko ye mena mutu akufa bozala kana ye bola na yowana bozolia papa ya kolia batele peuple alie peuple ko ya biso normal ala li peozo bachido vieux za kitoko ya kimutu boy.
Mais kuna kufa. Qu'est-ce que Joan a voulu montrer à sa famille? Et c'est là qu'il joue, et c'est là qu'il esprit naïe, ton rené. Tant qu'on va découvrir. Ce qui peut Félix Ayakate. N'a ça l'appelle 2 mois naïe, à quand peut bisaka. À qu'est-ce que wapi? Allez pour ya sous. Donc venir te béré dans ma voyage à Kei. Allez qu'on soit en train de kufa déjà. Trouver bandé. Trouver bandé. Voilà. L'histoire autre bon là qui on a deuxième session na biso ya mokolo le yango régie. Donc tosuki awa. Yo muto na biso ya soko na liso ya ko pesa benga biso opera liso na. Soko bengi biso ozu biso te comme tungusama te tikila biso audio liso na to ko bete yango kaka ndenge olingi to bete yango. Soko lingi tanga kombo to kotanga kombo. Soki po boy to tanga kombo te to kotanga kombo te. Biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara.